Personnalité. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapangu, Tozalelo, na commune Yamakala, vraiment, Yongoto Sepelaki, Tolaxabuno, environnement Yamakala, Komotos Kemakala, et Zabongo s'est développé, et Bongo Buno Batubozali Banda, pour Naninteboa Kotonga Lokola Baninga, Nasur Nabilili déjà, Bozomona, Waneza Bongo, environnement Yamakala, Karandenge Nebisara Nabino, Biso Tolaxaraba, Bisika, Bikauka, Bisika, Bizanga Batutema, Tolaxarabino toujours, Bisika O Batubazali, Potozaka Nabo Senga Nabino, en tout cas, Wana, Tozana Makala, Nasur Bozomona caméra, Nenge Ezo Balanceau vraiment pour na Kolaxabino, environnement Yamakala, Tozomona courant Ezali, to Monique, donc presque nyonso ezali courant ezali ba voisin bazali et puis bazo tonga vraiment comme il faut na simananga bozomona eza bongo avenir ya munene esika wapi mutuka ekokomelo ti na kati ya lopango no car ndenge na bisara bino tokomema bino ti na ti en tout cas na kati ya la personnalité TV mosala eza toujours kitoko tozo koba komema bino ti na ti car ndenge to la carabino en tout cas awa mosala nde mosala sans plus tarder je salue vraiment ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva wesudi agivwa mama bokobanki na kati ya London City na pesi ba mbote ebele na Arlette Matoko liswa nzambe en tout cas ba mbote ya trop na bino nyonso babonné à la personnalité TV sans oublier mère boss ya la personnalité TV mama Doris Lema fumuna gaz en tout cas mes respect à toi car ndenge na bisara na bino en tout cas biso toujours mosala nde mosala wanezaki environnement ya commune ya Makala en va to kota to la kisabino biloko mususu etikali ndenge na bisaki bino wana vraiment tozaki libanda ya lopango na biso eza bongo na avenue ya munene to telemaki wana pona kolakisa bino environnement pe pona kolakisa bino bongo lopango si to kotu déjà awa toza déjà na kati penza pona kolakisa bino lopango na bino ndenge ezali en tout cas car ndene bisara bino biso ba journaliste totambola biso morote tozara toujours accompagné na ba commissionnaire o ba yebi masula lopango yende akobeta na bino bande ko balanza la personnalité TV bino bat bozali banda mboka boza vraiment na besoin mapango car ndenge to bisara bino bosenga na bino yango biso to sala kambote pa mbote mama. On s'est présenté kombo nani ozanani na kati ya lopango oyo webisa bande ko la personnalité nini to ekosala lopango kombo nanga Kwansambo Alphonse naza oyo babenga na lopete commissionnaire mais en principe toza ba courtier immobilier lopango na kati yo to vandi ezotekama eza na dimension ya 25 mètres sur 8. Ils ont deux maisons, une grande maison, il y a 3 chambres, salon, cuisine, magasin, ma chambre, salon, moko. Ils ont double toilette. Il y a un kuna Oualibanda. Bazo banda on a $30,000. Clôturé portail. Bâti $30,000. Bazo souka à négocier, à négocier. Ils ont négociable. Et bongo likambo etali courant etali mai courant intact. Courant intact mai pezali marge mikolo ba mai yango kisasa mombezo mateme mai bimaka. OK papa lo pango ezamba problème te. Ezamba problème te yo moni mama to koti marge ba premier occupant ba premier responsable bazate mais mama otokuta ya mibiso bien na bandi na misuno omonaki na tuni abi ya solo lopango eza koteka papier nango basinia po na ngai eza na nga na pocha papa ebongo ndako eza na mopanzi na biso po lobeli mingi o eza ya monene chambre salon chambre salon eza na ba locataire to eza ka te o ndaka locataire ya locataire afutaka à peu près combien
Awana bakolo lopango mtu bakoyeba. Bon problème te na moni déjà lopango na biso ndenge papa lobi ezali na 25 meurtres sur 8. En tout cas eza déjà côté kama ndenge biso bino eza ndako monene kuna na mopanzi wana na mopanzi to moni porte musu wese ya bapaya na kati pe wese ya bango moko ezali. Ok, Nasir bomoni lopango na biso ndenge ezali vraiment eza na placement moko ya malamu eza déjà bien yango tozo benga bino car ndenge to bisara na bino bande ko balanja la personnalité TV yom tozali banda mboka papa mama elenge mwasi elenge mobali ko lala te biso na la personnalité TV tozo salela bino mosala po bozwa ba mapangu na kati ya Kinshasa car ndenge to bisara bino mbokelenge en tout cas mutako tonga Kinshasa ezaka yom tozana libanda en tout cas tozo zela bino maboko kufunga na kati ya RD Congo boya belé boya kozwa biloko na bino vraiment obolingaka toujours lelo tozana kati ya commune makala en tout cas to tambola tina tipo na kolakisa bino tozo continuer toujours na commune ya makala ra ndenge na bisara bino en tout cas femme noire femme africaine pièce contre pièce Vénitia elle est là pour vous pour na kotalisa na bino bato bozali banda mboka to lingara bozwa ba mapangu na kati ya Kinshasa esala rabiso ba bien bolongola ba parents na vie ya kofutela en tout cas so bolongoli bango wana ndezaka esengo na biso toza na deuxième parcelle na biso toza déjà na kati soki tolakisi environnement penza lopango o te po toza kaka pene tokimi mwa dérangement ya bana mwa ba makelele en tout cas yango to bandi directement na kati toza bongo na papa commissionnaire na biso car ndenge na zwe bisabino yende aibi masolo ya commune o ya makala en tout cas ko beta na bino masolo ya mapangu borosepela boza jamais desi papa tozo koba ko beta masolo aiza deuxième parcelle na biso beta penza masolo na bandeko baza na poto libanda mboka baza besoin ko zwa ba parcelle na kata commune na makala toza na makala plus précisément na quartier Malala oya veni Kingusi lopango tovandi eza na dimension ya 24 mètres sur 15 mètres donc ils ont 3 portes malgré ma ezate mais courant zali bazo bana on a 28 000 à discuter mai ezate na sens nini na kati lopango mai mais na quartier dans le parage mai ezali il faut que le barabongo poto msuba yokasa mai koto ezala raté mai ezali et papa to moni ba porte ndako ezali boso na biso eza ba combien de chambre na kati chambre salon ok bande ko balanja la personnalité TV Nasir bozomona papa to lingi to yeba lopango eza ba problème te parce que biso la personnalité TV eza ba problème te liquidateur yewana ça va papa problème ezate sikoyo obi batango 28 000 à discuter à négocier 28 000 à négocier na ebité okoki kozana likanisi penza bakosuka na yango combien pour 25 000 suka na 25 000 boso mta kiti mwa mokie na sa 25 000 wana etalinga iteza likambu ya yena moteki ndenge na bisaka bino ezaka likambo ya moteki na mosombi en tout cas na bisaka bino na kati ya la personnalité TV tolakisaka bino biloko ya kitoko wana tozobima mpona kolakisa bino environnement to mpe mpona kolakisa bino lopango na bino en tout cas bozala jamais déçu parce que eza lopango moko eza na problème te kaka ndenge bayebisi bino wana eza bongo tozobima déjà libanda pona kolakisa bino lopango na biso eza pene vraiment na cabine courant au bomoni pona koloba que courant ezali vraiment ezali ya malamu en tout cas beaucoup zala jamais déçu car ndenge tozwebisa na bino en tout cas wana eza bongo libanda ya lopango na bino esika wapi obomonde babi batiango 28 000 à débattre cabine courant dans sir yango wana oyo bozomona wana eza cha cabine ya courant esika courant ezali en tout cas
lopango yango yo tolakisi bino pene nango mpona kolobaki courant ezali eza pe déjà na machine esika wapi banikisaka fufu machine ya moulin. En tout cas tozobenga bino boya ebele boya ya trop bozala jamais desi na kati ya komi na makala biloko bien eza mboka elengi en tout cas na kati ya la personnalité TV tozokoba toujours kopesa elengi na etali télévision ya YouTube. En tout cas ngana bino tozo continuer mosala toujours na kati ya makala mboka elengi mboka ezokoba kokoma elengi kaka nde na bisaka bino tina ti. En tout cas tozokoba tozwana na komi na makala to kataki mwa mokie po mvula et déranger ki ma to zongi na bino sikoyo. En tout cas restez branchés bandeko balanzi ya la personnalité TV awa tozaja libanda kande na bisaka bino soki bomoni na telemi na katikati ya veni seke mopanzi nanga ezana eloko moko baoteka na sur bozomona environnement ya makala penza bozomona environnement ya makala tozwi libanda pona lobaki mbula ndenge beti bana bakoti na kati ya ndaku yango permettre biso tozwa parce que tokimaki na lopango mibale kozwa libanda po bana bazaki mwa ebele tokimaki dérangement ya bana et sans plus tarder tozokota déjà na kati pona kobeta penza masolo ya lopango elongo na papa na biso commissionnaire. Vraiment mboka elengi na kati ya la personnalité TV tozokoba kosela bino mosala kitoko tozacha na kati ya lopango kaka ndenge bozomona vraiment na bilili lopango bazola kisabino bandako bazola kisabino. En tout cas eza déjà avant tout cas kande na bisara bino ngane ba masolo ngo vraiment malamu mingi te ngana yaka kaka e bongo papa commissionnaire ndako betela bino bana ya poto ya solo masolo penza ya lopango na biso batiango na combien et puis tozo benga bino karboya. En tout cas prix et bangisa bino tende na lobaka facture liste ya dot bazo discuter moi si bongo lopango to discuter en tout cas toko discuter to yo kasko maloba na monoko ya papa na biso commissionnaire papa pusana kama mokie to beta masolo beta vraiment na bana poto bazolanda yo na kati ya la personnalité TV elongo na femme noire femme africaine Vénitien Timba masolo ya lopango. Lopango yo bazoteka c'est vrai eza na 3 portes, 2 chambres de salon, moko 2 chambres de salon. Il y a mis balai chambre de salon, il y a mis ça de studio. Ouais ça y a bien à dalle. Maïzali, courant zali. Ils ont la dimension ya 28 mètres sur 9. Batiang on a 30 000 dollars à négocier. Papa nangai namoni balanza la personnalité ou la biso penza bien wapi studio wapi chambre salon wapi 2 chambres salon bandeko bamona. Et studio juste place papa na biso sukola bilamba kuna wa mobali we landi place ba bandeko basi ba telemi yango eza chambre de salon 2 chambres de salon na suka kuna place bassin na ba bidon zali 2 chambres salon yango. Ok, bandeko tozokoba tolakisa bino sima ya lopango parce que mvula vraiment ezali ko déranger biso moi to continuer na bino penza et za penza te pona kobatela ba pareil tala kaso ba pareil baby biso pe mosala koto yo et baby wana tozolakisa bino penza sima ya lopango ezali na toilette ya bien batonga déjà toilette moko na douche ma espace ezali rien n'empêche au baki sapé toilette na yo au baki sapé douche na yo bandeko balandi ya la personnalité. En tout cas papa lobi 30 000 à discuter ndenge na bisara bino. En tout cas liste ya d'autres ya ba bien ya moi si po mutozo moi ça fa na ndako ba discuter et bongo lopango papa soki mutu aye na 22 000 na kati ya lopango obosala ndeni te wane koleka puisque ça na mutu moko na mois d'octobre ya 2020 awa a discuté ki yango alinga ko pese 18 000 mais aboya ki abasu 22 000 ki na maboko elinga koleka
Ok, merci papa. Lupango ils ont un problème te hein. Ils ont un problème te. D'ailleurs kolo nongam na textile yango. Na 2000 na juillet 2012. En tout cas, bandeko balandi na moni moi tout ça commentaire rebelle zate parce que mai ezali robinet en ezali boso na ngai pompe ezali lopango eza vraiment pavé et bandeliti suka courant pe ezopela en tout cas penza courant ezali commentaire ya trop ezate tozo benga bino kaka o bozali banda mboka en tout cas biso tozaka na esengo ya ko benga bino boya bolongola ba parents na vie ya ko futela bazwa bongo ba place ya ko fanda vraiment oyo ba otikala ko futela ata mokolo moko lisusu te. Merci à trop Nabino Nyonso babone à la personnalité TV na bike bozaka toujours yako sepela na émission Nabino obolingara mingi kolanda to betela bino ba masolo mapangu en tout cas na kati la personnalité TV car ande na bisara bino mosala nde mosala toza likolo tozo sela bino mosala ti nati ndenge kaka na bisara na bino sans plus tarder je dis merci à Metitima ingénieur wazala kibongo na sima caméra réalisateur ya solo pona bilili ya kitoko pe na pesi merci à trop na bino nyonso ba fidèle abonné ya la personnalité TV na pesi pe bambote ya trop na ambisi bazabakana mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe badiva wa Soudia Givuama Maboko Bank na kati London City sans oublier en tout cas mère boss ba respect et belé ba merci à trop na bino nyonso penza obozolanda la personnalité TV. Merci na famille Timba Mobimba à ma maman vraiment maman Timba Masaka en tout cas na lela bino ya trop bozalaka wana pona ko soutenir Vinicia femme noire femme africaine na toujours mosala kitoko na kati la personnalité TV en tout cas ngana bino tozoko bako monana toujours na émission na bino obolingaka mingi bozala bongo branché scotché pona ko koba toujours kozwa biloko kitoko na kati la personnalité TV.